Bangu kyangani mabokisi wabilaka mibukama mikokie omoido osepela ataki bangu kyangani mabokisi wabilaka mibukama mikokie omoido osepela mibukama Bangu kyangani mokokisi wabilaka mibukama mikokie omoindo osepela tataki bangu kyangani mokokisi wabilaka
Libukama mikosi Omoindo osepela Libukama
libondeli nanga ekolo pambola ngai yango na kufa libondeli nanga ekolo pambola ngai yango na kufa libondeli nanga ekolo pambola ngai yango na kufa Yahweh kolo nanga Yahweh kolo nanga no tango nini nakosepela kolo libondeli nanga ekolo pambola ngai yango na kufa libondeli nanga ekolo pambola ngai yango na kufa libondeli nanga ekolo pambola ngai yango na kufa Salukia mengeti sanakyo ina ya fidisi lwabanza kanzinza kaizolele kumwilako kanyenda mwingi bamukile Salukia mengeti sanakyo ina ya fidisi lwabanza kanzinza kaizolele kumwilako kanyenda mwingi bamukile Salukia mengeti sanakyo nunga kwa mengeti longela katinza kaizolele kumbilako yanyenda nuki bakitudi Salukia mengeti sanakyo nunga kwa mengeti longela katinza kaizolele kumbilako yanyenda nuki bakitudi Kajamu kwani kwe Lubana kame lumwila kwame Misa kweno sya nukuluza Una lumu jatuke Katinza izeleye mami Sikanga sikitu kilingunza Una kikisa mameme mase Unupina sibanza ya Kajamu kwani kwe Lubana kame lumila kwame Misa kwenu sya nukuluza Una lumu jatuke Katinza izeleye mami Sikanga sikitu kilingunza Una kikisa mameme mase Unupina sibanza ya
kupana pamenu mwila kwame iza kwenu zyanukuluza una lungu kyatuke kadinza izeleye mambi ingakazikikikilikunza ungabidisa mamele mase ungupina sibakaya kadyamukwani kupana pamelu mwila kwame iza kwenu zyanukuluza una lungu kyatuke kadinza izeleye mambi
Boloko maladi na bandako moko te azali mopaya na oyo toza kovivre mikolo oyo na yango tokobenga bato misato bakoleka liboso mpona kolelela biso epai ya papa Simuki Mbangu Kiangani na ntina ete ekimi ekota na kati na mokili. Na kombo ya tata ya mwana pe ya tata Molimo Santo. Nzambe na ngai papa Simuki Mbangu Kiangani. Nzambe na ngai papa Simuki Mbangu Kiangani. Nzambe na ngai papa Simuki Mbangu Kiangani tata Molimo Santo. Nzambe tokumisi yo likolo ya bakongo nyonso pamba tenkembo pe lokumu papa solo ebongi na yo. Tozomiseli yo merci na nyonso osali na kabiso na bolingo monene oyo olakisaka ntango nyonso kati na biso bana na bato na pema ya bomoi oyo opesaka biso tongo nyonso papa tika kombo na yo ekomisama. Mama mwiluki awanga mama molobeli tozongiseli bino merci papa tomafukami na kati na esika oyo nasingi bolimisi pamba te tokosalaka mingi oyo yo nzambe kosepelaka na yango te na elobeli na biso na evangeli na biso na etamboli na biso na bizaleli na biso papa tika te olimbisa biso kokoka kolela na biso nzambe ya mawa nzambe ya bolingo nzambe ya kimia papa Simuki Mbangu Kiangani nzambe ya kobika na biso nzambe ya nguya nyonso papa ya solo lelo mokolo monene le 2 janvier 2022 papa obatelaki biso 2021 mobimba tosilisi yango na bapasi na minyoko na badifficulté ya ndenge na ndenge papa obateli biso mpe okomisi biso na mbula ya sika papa toyekati na esika oyo na likanisi kaka se moko asini ya reconnaissance papa ndenge obateli biso mbula mobimba papa mingi tokotaki na bango 2021 papa kasi batika biso Congo Kinshasa, Congo Angola pe Congo RDC surtout na est ya RDC papa oyo ezali koleka kuna yo moko ozali komona papa Simuki Mbangu Kiangani toleli epai na yo papa okoka kotia kimia kimia na mokili mobimba bisika nyonso ezali ya koningana esika kimia ezali te papa esika moko te etikali kimia papa tolelaka ntango nyonso epai na pamba te na yo nde manso ezali papa yokela biso mawa kotika te mwana na yo moko na moko oyo kotika ti na esika oyo na baproblème na ye na bapasi na ye abima pamba papa te bible elobi na biso moko te ayaka epai na yo mpe azongaka lolenge oyo ayaki
tolobi ete yo nde solution yo nde kolo ya monso papa toyekolela epai na yo kimia na yo kaka toza kosenga na mokili mobimba mpe mabota monso kimia na yerusalemi kuna bonzambe na yo evandi tosengi kimia na nzoto ya mosinolaki pamba te na molimo kozali nzambe okoka na yo tosengelaka yo bonne santé pamba te nzoto oyo ezalaka na bacaprice ebele kimia na mama sidoni lumweni yo kimia na baconseiller na yo mpe baconseillere na yo mpe banongani baso ya baconseiller mpe bandeko na biso bana kimia na bandimi na yo na mokili mobimba kimia tosengi na mokili mobimba mpe mabota monso okombo ya tata ya mwana mpe ya tata molimo santo na bolingo o nyonso yo kolakisaka epai na biso bato mabe papa obatelaki biso butu mobimba epai milimo ekendeki moto ayebaki te na mawa ndenge tolobi ete oyo olakisaka biso opesi biso lisusu chance olamisi biso na mokolo ya elinga oyo opemaki opesi biso souffle de vie ya sika nzambe na biso toloba nini oyo ozali koyeba tozongisi merci mingi merci mingi nzambe na biso pamba te oyo kosalelaka biso tokozongisaka lolo yango te tosengi bolimbisi pamba te na bafaso ya ndenge na ndenge tokobungaka liboso na yo papa alimbisa biso lelo ezali mokolo monene oyo opesaki biso yango ndingisi ete bino bozali charge na mikumba bino boyepai na ngai nakopesa bino repo papa tokoti na esika oyo na bandenge ebele na bapasi ya nzoto mpe ya molimo yo lobi ete toya na mikumba na biso yango papa toye limbisa biso papa nde tosengi yo moko pesa biso makasi po ete ya solo tokosala mosala na yo na biso moko papa tokoki te na mokolo oyo ya le 2 janvier oyo papa diange noseli koloba na biso otikelaki biso ndenge tokokolobela ete testament olobi na biso ete soki tosimbi mibeko bolingo misala te pasi na biso ekosila te tala mokili ndenge esili kolinga na papa soki tokende mokili papa ezali pasi bamédecin bakomi saturé papa badiagnostique mosusu papa ekomi faussé nzambe na biso nzambe ya mawa nzambe ya kimia yo ozali nzambe papa eloko ezali yo ezali te olobi na circonstance nyonso tokumisa monene na yo papa toyebi ozali nzambe kimia na yo papa tosengi na kati ya mokili mobimba kimia papa na kati ya mabota na biso ezalaki kimia papa mosusu azali te kaka yo nzambe na biso mosusu akoki kosunga biso azali te papa kanisela biso sokotiki biso papa pasi batela bayo oyo bazosalela yo na solo papa batela bana na yo bazolanda yo na moke bandeko mingi baza na nzela papa ntangosa bango bakoma na esika oyo elingi yo nzambe nde kaka yango kosalama ya biso bato papa eza nango na intere moko te kimia na yo tosengi na kati ya nzoto mpe milimo na biso tata nzambe elwa mongongo na yo papa telemisa bendeli na yo po ete kimia koyingela na kati ya mokili lokola ezali bolingo mpe mawa na yo
na kombo ya Tata Mwana mpe Tata Molimo Santo tosema na ntango nyonso. Matonde funda ya matondo katisola kwenu kwa meto bana lino zamba pimba ya mbimba lukenenge beto bana lino mulu zolo lweno tata utubekisi mutamkia mulu mkia nini le 2 janvier 2021 tata ututadini na lima ça fait 30 ans nge tata janje nyakutima tanzongo tsono atusilasi bana bami lukane zona lunda misiku Yerusalemu bisamu mpasiko la makasendo ya mvuya tata tuizidi vafuriki kadisendo betu baonzo no tutasoza ekanti tata tuzele mambo makondo mfumu tukamuntu ye mwana kandi mavangu betu tata kadamote tuizidi kwa ngenza betu mpasimo watu sukula munitu ya mumwanga mvula hii tuyanti tata twasonga benivo beto ibana image ya kutata tutasonga mwezana kiki tata beno kaka beno la iluveli ya ontono mutuvani la maontono la kubika mbe sede tunzambi tata mwatavela tata kimbango ningele chanani maontono beno lusini mozaya tata tela mili wana tuara sita kutulonga beno mosilu kwa muya maontono sita kwa tata tualunda moto salilamu asio mzumoja nzuka tabaka sendo ya mfu mzula waseye mwana imanapelea amen.
musantu. Papa, banda mokolo malobi oyo kaki mapondeli ya bana na yo ya le 1er janvier 2022. Lelo tokomi le 2 janvier 2022 papa. Tozali kaka kosenga liboso na yo. Nani ayebaki yango? Biso tokokoma na mokolo molelo. Papa na mapenguya na yo yo komisi biso tosengi merci. Na oyo nyonso kosalaka katikati na biso bana na yo na sata. Nzambe na biso. Ndenge oyoki na mapondeli ya bana na yo. Libumi leki tozalaki na pasi. Kolela mpe kozwa mini papa. Kasi tango tokomaki na centenaire yo lobi na biso te oyo nyonso kozalaki na mokosa osili kozwa papa. Tosengi yo merci. Lelo ezali mokolo mwayenga. Bana na yo bamati ngomba mpona koyoka mpe kosala mosala na yo. Ite ya motuye kobimaka na mokanda mabomoi. Ya mwana papa Simoki Mbangu Nzambe molimo mosantu. Tosengi na yo kopambola biso. Na eleko oyo papa tozali kozwa makabo. Papa, mbongo oyo tozwi ezali ke mbongo esala mosala na yo. C'est vrai mingi tokoki topesi. Mingi mpe tokoki te papa. Tosengi na yo mbala nsima. Opesa biso makasi tokoka kozwa po totuma lingomba na yo. Nzambe na biso papa fuma banza. Yo lobi ete soki botongi lingomba te. Botongi Yerusalemi ya sika te. Pasi na bino kosila te. Ya wana papa tozali na pasi. Batata na bamama. Batamboli na kati na elanga ya yo mpona kokota momeya oyo kosalaka mosala na yo. Tosengi na yo bambola biso banzo bambola mpe bamama basali mosala na batata po ete mbala nsima bakoka kosala lisusu please. Nguya mpe bapamboli na tosengi bolisi kokani komona ezala katikati na biso programe na biso papa de baneti na suka topesa na maboko na bino misala balongo tata mwana mpe tata molimo mosantu tosengi na kamafu. Amen. na baye oyo bayaki nsima totalaki bongo na kati na mokanda ya psaume 15 verset 1. Na nsima nango tosalaki deuxième lecture na biso na mokanda ya Exode 20 de 1 à 17. Sikoyo tokozwa mokanda ya Galate 5 17 à 23. Soki tozwi tokoki kobanda lecture na biso okombo ya tata mwana mpe molimo mosantu. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit en a au contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous
les choses hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, toutes ces choses-là. Donc on va y aller à moi, le Santo, Amen. Bon Dieu. Como ya tata ya mwana ni mwini kwa sumuli na sekata mwana tusingi ulimisi. Tuzo makono ni mzangisi sulusu ni shika oyu pona kwa yuko ni mwana yangu. Papa na bengi yuko kwa direction mate ya oyu. Papa il mon cœur, enseigne-moi, fais-moi connaître les vérités divines qui sont dans ta parole. Oui, salama na Mungu ya tata ya mwana kwa Mungu Santo. Amen. Batata pe wa mama tutanga kibongo na kati na mukanda ya Somme 15. Tukutanga mo lisusu na Lingala. La Somme 15 tutanga ki Somme 15 verset 1 seulement. Na Lingala wa Biblia. Yahweh nani akoki kokota na ndako na yo? Nani akoki kotwalesika na ngomba na yo ya basantu? Yahweh azongisa des réponses. Alobi kopele moto oyo asalaka makambo oyo nga nalingaka. Makambo nini yango Yahweh alingaka? Alobi na biso ete oyo akoloba kopele makambo ya kosembo. On était des amis, mais quand il y a des choses, à lui, on a est-ce que nous avons ça va venir pour Yahweh? Il y a une parole qui a été où il y a un ça dans la cambouille solo et que vous avez un témoignage. Est-ce que solo est allé la carte de Bisson? Justice est allé la carte de Bisson? Pour dire que tu es loco, il faut encore ça. Tout d'abord, il faut avoir raison, mais si vous avez raison, on a encore ça. Si vous avez encore ça, on va vous foutre dans le monde. Alors qu'il a dit sur le marché, alors qu'il était, où il y a un bouton à gâter, à vous finir à gâter, n'a qu'à dire la salle de Rosali Awa, n'a qu'à voir la bouteille. Oyo baza kotonga baninga bazali oyo baza kofinga mpe bazali alobi na biso lisusu ete oyo asalaka moninga na ye mabe te batata na bamama mabe oyo ekoti na kati na biso impossible. Je pense que même Satan a se posé la question ya koloba te me bato mingi oyo bazali ndenge nini mpona motema ya mabe oyo ekomi na kati na biso toza na se nango alobi ete oyo asanganaka na batioli te kasi asepelaka na bato oyo batosaka Yawe. Yo na ngai eske tokotosaka? Soki balobi ke tokotosaka Yawe po ete mibeko ezali Yawe, eske tozosaka mibeko yango? Na se nango alobi ete soki aleki likambo akobongolaka te, ata ndenge nini akokokisaka yango. Wana ezali exercice moko monene mpo na biso atata na bamama. Moto mosusu ayekolelela yo pasi, ndeko na ngai naza na pasi, salisa ngai. Yo promettre moninga olobi na ye te ngai na kondima yo na mosala. Oyebi yango ke moto wana lelino makambo mosala, mais nsima na ngai nango nini yaka. Lokola biso tolingaka koloba masolo, okoloba masolo eba ya moninga akomisaka kotina suka. Ata ndenge nini akobongolaka maloba na ye te. Yo na ngai eske tokobongolaka maloba te? Oyo mpe akodefisaka mbongo na ye avec intérêt. Moto aleleli yo aza na pasi,
kasi ntango bakosenga yo olobi na ye te na kodefisa yo kati na kopesa yo avec intérêt déjà aza na pasi intérêt yango ekokuta wapi batazala bamama tozalaka nano bato alobi na biso na suka oyo bakozwaka avoka te mpona kokwesa motu na moto ezali motema na ye amikala eske ngai nazwaka avoka te mpona kokwesa baninga mingi bafandi na bandako mpona nini mosu alobi likambo bato mosu basikokaka likambo wana te okomona motu wana afandi na ndako mpona nini yo nibeki kozwa avoka bakata na bamama bizaleli wana eske ngai na yo kokota na kati ya ngomba ya sioni tata nzambe apesi biso alakisi biso alobi na biso ete na kati ya likambo wana likambo oyo etazala bamama eloko wana tolongolako na kati na biso toza kokwesa bato mingi bakomi na pasi likolo ya nini ya kofunda baninga yango wana te batata na bamama tata nzambe alobi ete na makambo oyo tozali na kati ya Somme 15 apesi biso condition alobi na biso ete oyo nyonso bakoloba te akokota na likolo to kokota na ngomba sio critère oyo evaluation est-ce que la condition bapesi biso nzali korépondre yango sokoza korépondre yango te tata na mama ntango ezali nani ya kobomba toyeki totalaki bongo na kati na kati ya mokanda ya mibeko na biso tozotongo na kati ya mokanda ya Exode 20 verset 1 à 17 mibeko oyo totali ezali na mokanda ya Exode elindokolakisa nini elindokolakisa ete kobima soki kobima ezalaki kokota mpe ezalaki toyebi yango ete koko abraham tata nzambe asengaki ete akendameka mais lokola ya respektaki yango te tata nzambe alobi na tata abraham ete libota na yo tokende na mobongo pendant 400 ans ntango ekokaka bana Israeli bakende kowumu bakotaka 70 babimaka 600,000 na kati ya 600,000 wana bana Israeli bakomelaki kuna na Egypte basalaki à peu près 430 ans na bokulu na bango tata nzambe abengaka Moïse na ngomba Sinai apesaki ye mibeko mpo bakoka kotambola nango po ete nzambe azali bule bango mpe bazala bule na nzela ntango bakomaka tata nzambe ayebisi tata Moïse ete aponda 12 espion bakenda kotala mboka elaka ntango bakomi na nzela bango bakomaki kuna na mboka elaka basalaki 40 jours kokende na kozonga ntango bazongi baye kopesa sango epai ya lere tata nzambe ayebisi Moïse ete bango nyonso bakosila nesobe lokola batosi ngai te bandimeli ngai te pasi nde kozala epai na bango nyonso basilaki bango nyonso basilaki na kati ya esobe mibeko wana etakamaki mpo na bango lelo oyo mibeko eza kotoka na kati na lingomba mpo na nini mibeko eza kotoka na kati na lingomba ete ntango na biso ezali malamu te mibeko bakotangelaka biso esika nyonso kozalaka na basoire dimanche bakotangelaka biso mibeko mais soki bakotangelaka biso mibeko ezali mpo na nini
mibeko nde ezali nzela, mibeko nde ezali epesaka mayele epai ya motu, mibeko epesaka discipline spirituelle epai ya motu. Oyo akotambolaka na mibeko akomonanaka ete azali mwana ya Nzambe, po ete mibeko ezali nde Nzambe. Totala nanu mibeko, soki totali na mangomba mingi bakotangelaka bango mibeko te. Mpo na nini bakotangelaka bango mibeko te? Bango balobaka nous vivons sous la grâce de Dieu. Mais tata Nzambe alobi na biso ete mibeko ezali nzela, ezali mwinda. Mibeko nde moto akokomisa biso pembeni ya tata Nzambe, po ete Nzambe azali nde mibeko. Batata na bamama, mobeko ya moke ezali te, ya monene ezali te, mobeko ezali nde mobeko. Yango wana tosengi ete papa baninga na ngai, batata na ngai, totosa mibeko yango nde kopesa biso lokumu. Mibeko mpe ya kopesaka moto mayele oyo akotambolaka na mibeko azali motu oyo abangaka Nzambe. Mais soki otambolaka mibeko te, soki bobangi ya Nzambe ezali kosili na kati na yo. Toleki totangaki bongo na kati na mokanda ya Galate. Solo na mokanda ya Galate oyo tokuti kotanga Galate 5 de 17 à 23. Na mokanda ya Galate, apôtre Paul ndakomalaki bana Galatia po ayebaki ete bango bakoki kotambola emipesaki mingi na bonzoto ke na oyo ezali ya molimo. Yango wana exhortaki bango, exhorte bango na ntina nini ete babombola bizaleli na bango. Mokanda wana ekomebelaki bana Galate. Lelo mokanda wana ekomeli yo na ngai mwana papa Simoki bango ana babasi ya Saint-Ouen. Batata mpe bamama, mokanda oyo soki nakoni yango tata Nzambe apesi biso yango po ete soki totali mokonzi ya bule aza koloba ntango nyonso totika bizaleli oyo ya mabe. Bomoto ekoti mingi, molimo ezali ya moke, toza kotambola lokola bato bayokaka mabondeli te. Biso bakotangelaka biso mokanda ya Nzambe 365 jours sur 365. Mais mpo na nini mbongo wana na kati na biso ezali te? Mbongo wana ezali te mpo na nini? Tozali nano na makambo ya mokili. Balobi na biso wana se awa balobi ete du fait que tozali nano na kati ya makambo ya mabe, kindumba, zuwa, kala, kotya tembe, koswana, koyinana, bokabwani, est-ce que toza na bonzoto te? Batata na bamama baza koteya biso mokolo na mokolo. Mibeko ya Nzambe bakotangela biso mokolo na mokolo. Kasi mbongo wana ezali te na kati na biso. Pourquoi mbongo wana ezali te? Soki mbongo wana ezali te, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Et quel est le problème? Problème ezali ete mai nyonso bakolobaka na biso efandaka na mitema na biso te. Efandaka na mitema na biso te. Parce que soki ezalaki kofanda na kati ya mitema na biso, bolingo ya solo ekozala na kati na biso. Koyinana elingi kozala te, kindumba elingi kozala te, ekoko elingi kozala te, lukuta elingi kozala te. Mais tala lelo oyo tokomi lokola bapagani, batata mpe bamama. Yo mpona papa Simoki bango baza koteya yo mokolo na mokolo. Ndenge nakuti koloba soki mbongo wana ezali te, c'est qu'il y a un problème. Quel est le problème? Problème ezali ete mitema na biso ezali makasi. Na premieri oyo tata Nzambe alobi
liloba na nzambe yela liboso ya porte ya motema na yo fongola motema na yo liloba na nzambe ekota batata na bamama ntango liloba na nzambe ekotaka na motema ya motu il y aura plus de la place pour la haine, pour la colère, l'hypocrisie. Tu ne penseras même pas le mal de quelqu'un. On va lui soutenir qu'on pensait que mon doigt a sali boyer. Jalousie la quête de vous arrêter. Hypocrisie aussi là. Colère vous arrêter. Et l'homme c'est la parole de Dieu qui est dans ton cœur. Et la parole de Dieu dans ton cœur, ça sera quoi? C'est l'amour, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la tempérance, la joie. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu dans ton cœur. Papa Simon qui m'a ouvert dans les accords de Barayo. Bongoana. La parole de Dieu dans ton cœur. Vous allez sous la parole pour le baquet. Moutou boye. Azalaki boye. Liloba Nzambe fayde na kati na yo. Liloba Nzambe. La parole de Dieu dans ton cœur, c'est l'amour. L'amour. Fandi sali lo bananzambe na kati na mtema na yo. Nzambe na yo kopesa yo kimia. Lilo bananzambe na kati na mtema na yo. Kwete kolo Yesu. Ayaka. Kolo Yesu, c'est la parole vivante qui se fait chair en Jésus-Christ. Et cette parole-là, quand tu l'as dans ton cœur, et cette parole-là, qui va te ramener vers le Seigneur. Les aliments ouverts, les romans a été, mais nos cœurs, c'est vide, c'est vide. La parole de Dieu, ce n'est pas dans la tête. La tête, c'est pour la Bible. Mais la parole de Dieu, c'est dans ton cœur. Tata Nzambe akotala ka mutu te. Tata Nzambe akotala ka mutema na yo. Tata Nzambe akotala ka mutema na yo. Mais soki lelo yo oza kokota babeko, oza kogene, mais mutema na yo ezali kaka na batasi nyonso ya mabe etonda. Kindumba ozali kaka, koswana ezali kaka, kanda, kokabona. Mais ndenge tata Nzambe abiko recevoir libondeli na yo. Tanga kotala mutema na yo alobi muto ya bongwani na yete. Ya mwana papa, ba mama na ngai, toza komona pasi mpona yango esengeli ete moko na biso. Ayeba yango ete mbulo tokoti ya sika. Résolution nini yozwi. Sili mayeba pasteur baza koteya yo. Basali na Nzambe. Eza kobongola yo te. Effort nini yosali. Effort nini oza kosala kwa yo bongwana. Effort nini yosali. Yango na batata na ngai, ba mama na ngai. Liloba na Nzambe lelo eza koloba na yo ke bongwana. Bongwana. Et l'amour du Père sera avec toi. Lingomba ezali lingomba molimo mo santu. Bato bazali na kati. Il fallait que tous ala ba santu. Mais on tala ba comportement na biso ezali dignité ya ba givangiste. Ezali dignité. Et sengeli ete to lata molato ya sika. To koti mbulo ya 2022. Mutu nyonso a s'examiner. Asala bilan na ya 2021 na tambola ndenge nini. Est-ce que je dis tata Simon de Mangangani, tata pe maman, papa robi et pas de trop pédé et ko yinda. Yem da monaka, alina se ko yinda. Yango ana iti. Moko na kati na biso.
aluka ete atala bizaleli na ye abongwana bizaleli na ngai ezali ndenge nini, etamboli na ngai ezali ndenge nini, elobeli na ngai ezali ndenge nini, efandeli na ngai ezali ndenge nini, elateli na ngai mpe eza ndenge nini. Mais soki oyo bauteya biso tozali kobongwana te, kozala mpasi mpo na biso po tosukisa lisolo moko ya moke. Mama moko boye na kati na ndako na ye azali kotraverse entre salon ake na cuisine, atala na fenêtre amoni batata moko ya mibange misato mandefu ebele, alobi nabima nakende kotala bango, peut-être bakozala na nzala. Ye abimi akomi liboso na bango, alobi bato nga nayebi bango te, me boya bokote epai na nga bolia ata eloko moko ya moke. Ayebisi ye balobi biso tokotaka epai ya bato te, kaka motu moko kaka moto akotaka epai ya bato. Ntango balingi okende, mama alingi okende, bato ntango bayebisi ye balobi na ye biso misato nakopesa bino kombo na biso. Alobi na ayebisi mama wana, alobi ye kombo na ye succès, mosusu azalaki na pembeni kombo na ye richesse, ngai kombo na nga amour. Kende kotuna mobali na yo osolola bopona soki nani oyo akokota. Mama azongi na ndako basololi na mobali na ye, ayebisi mobali na ye, alobi batata wana tala kombo na bango boye boye. Mbala moko mobali alobi na pasi oyo mpe tozali nango esengeli ete nga topona richesse, mopusa ndako na biso mobimi kotonda na momembo. Baso badiskute mama ye koloba nga namoni tozwa nani yo succès. Mona ya mwasi bazalaki na ye na couloir, ayoki ayepa ya papa na mama, alobi na bango ngai nalobi papa au moins bozwa amour aya kokota kuna na ndako aya kolia. Mama bimi ayepa batata bango misato bazalaki, ayebisi mama alobi amour nani, yalobi ngai. Abi biso misato tokangi ete amour moto akoya kolia kuna na ndako. Tata amour aza kolanda mama na nsima, bakomi pembeni ya porte, mama balula nsima boye atala amour na nsima na ye, atali amoni lisusu succès na richesse. Ali kasi bino tout à l'heure bolobaki ke bokotaka epai ya motu te bino misato. Alobi mama, esika bolingo ezali bomengo ezalaka, succès mpe ezalaka. Moko na moko na kati na biso batata mpe bamama atire leson na likambo oyo touti koloba. Me mpona kosukisa lisusu na message ya papa Mfuma Ndongo, papa Dianye na Kuntima, ya le 2 janvier 1992, alobaki nini? Alobi bien, soki bokakami na hypocrisie, ça va vous coûter très cher. On est tous des hypocrites ici. Okolobisa mutu bolingo mibeko misala, me mutu oleka obalela mokongo oza kotuba ye. Kimundimi na biso ezali wapi? Kimundimi na biso ezali wapi? Na kosenga nzembo moko kwa mama wa joie so na yebi te soki ayebi yango bien choral moko boye. Nzembo yango ezali tata Nzambe salisa biso na pasi oyo tokomonaka. Choral moko yebi yango te. Na pasi oyo tokomonaka, longola matimi maso kosaya moki, opesa bango kosamaka mpona yo, pamaleko balimazali kozali lisusu te, tokozali kowela bisengo ya moki, nazali kobosana
solo ba mama na batata toyoki pour les gens regrettables que nzembo les nzembo moko na comprendre pourquoi à chaque fois c'est la même phrase qui revient. Na senga kama mkomsu na Saint-Denis, c'était la même chose. Les lots na sengi ngo awa et ça n'ingai mawa mingi na kata mutema nangai parce que les aleki conclusion matea nangai ya kwa. Tata Nzambe apesi biso yango. Toyoka yango. Bandimi bazali ko bomana bango na bango lokola bat basambela kate. Siko exemple ni to kopesa epai ya bapaya. Exemple ni to kopesa na ba oyo ba kosambela kate. Po yo mto sambela kame akati na biso no. Yango na pe batata na mama. Oyo baba Simon Kimbangu janganya ajina ba kopesa biso. Kwa mkolo ya lelo tusikiwana na kombo tata mwana kwa Mungu Santo. Amen. Totela matumonde. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Bilanga un, deux, mikwikizi bila kilule biwilanga mamu mame moilonganga fukuye mwini Miezi tabwanga fuku
bénéficiaires de l'église. Batata oye. Batata oye. Batata oye. Oye, oye, oye. Fondation de l'église. La combat tata mon appelé tata Molimo Moussa. Yambo tozongisi matondo boke na matondo na ye moko mokonja bule papa Simoki Mbangu Kiangani. Batata na leki liboso na likambo ya mwa moke na tina ya misala tozala ngo. Batata tobandi mobu ya sika. Tozali na objectif moko ya biso batata ya bosombi bateau de pêche. Wana eyebani na biso nyonso batata nyonso ya mokili. Na yango bateau de pêche ezali tokosombela yango awa na Europe. Biso batata ya Europe nde epesameli biso. Ya Kisasa te, ya RDC te, ya UT, mais biso batata ya Europe nde tokosomba bato wana. Emonanaki ke tosalaki recensement mpona koyeba batata boni tozali na kati ya Europe. Epesaki biso neti 800 papa. Na yango totalaki 800 papa. Tozwaki un peu de renseignements mpona ndenge nini mpona bosombi bato. Alors bato ezali na makambo ebele mpona bosomba ngo bo acquérir yango ezali na banzela ebele. Donc même ngai moko nasalaki même au moins une semaine mpona koyeba ndenge nini bato ezali mpona balakisa ngai boye kosala boye kosala boye. Surtout badonnées techniques. Na badonnées techniques ya bato soki ekoki te bato bakotekela bino bato bakoteka ngo même pas. Faut bokokisa badonnées techniques wana. Na yango tomekaki kozwa ba renseignement tozwaki ba bateau epesaki biso neti tomonaki bateau ya 440 000 mosusu 600 000. Alors yango na batata likambo tozomona ngo moke mais tango ekoki totelema pamba te na boye kaka tokoka te tango mpe eza koleka yango na totala ampleur ya lokongo ya likambo yango toza na yango batata totelema epesaki na bakalki neti chaque tata akopesa 100 euros et ezalaki mpona mois moko te mpona 2-3 mois et à partir ya wana nde sikoyo biso commission tokoki kodéranger kosala démarche mpona konégocier. Mais pour le moment toza na eloko moko te vi tokutanaki tozwi ba renseignement. Alors esengaki sikoyo tosala kimbelekitela. Donc yamona esengamaki na chaque tata totia 100 euros. Soki tokomi na mwambongo emonani nde à partir ya wana tokoki konégocier. Mais pour le moment toza na eloko moko te. Alors eloko ya 100 000 toza na 5 000 ou 2 000 tobandela ngo ndenge nini konégocier ndenge nini. Mais soki toza na 100 000 tokonégocier tokoki kopesa même avance. Yango na batata tosala effort. Problème à mibale vendredi et samedi ezali vendredi yo tata pona liyanga na biso. Alors esenga na biso so batata vendredi to le kaka na bureau. Donc à partir de vendredi to ya na bureau de 18h à 19h. Kunande to kopesa na basango ezala sango ya bato to kopesa ezala sango ya bâtiment administratif to kopesa ezala misala ko bapesa biso batata esengeli te tozalaka esika moko kote to faire véhiculer maloba pamba te boye tufandi batata mingi baye situation ndenge toza kokendela te. Alors ezosenga biso batata il faut tokutanaka et puis tolobela makambo ya bato totelema tosala likambo batata totala ampleur ya likambo toza na yango. Toza na chance makasi biso batata tosomba bato wana lelo so tosombi yango biso mpona biso batata bakoloba nini yango wana bamama na bino mpe bozali pembeni on est ensemble donc toyebi ke kuna bozali donc botika mpe biso te kopesa biso maboko po te
tolonga na etumbo toza na yango mingi ya koloba ezali. Alors toza na début ya programme batata eloko tosengi tosali rapport ya réunion tosalaki ezali mingi basi bazwi mingi mpe bazwi nao te toza kokabola yango mpona connaissance bayeba ndenge nini évolution ya makambo ezali kokende. Voilà na mokuse oyo ezalaki na mwa koloba yango wana mpona contribution motu azali chargé ya contribution papa Maxime na dirigeant ye akosala la récolte wana na moke tokokoma 20 € par semaine dit un mois 100 € na yokoki vraiment batata tosala effort tofungola mitema tosala mosala bapesi biso bapesi mutu moko te bapesi biso nyonso. Alors oyo nyonso alataka pantalon tozali batata tosala vraiment effort tosala effort batata na ngai misala ezali ebele mais soki tovandi kaka nyonso tokoka kosala yango te tolongolaka quand même moko kote paroisse na biso tokende likolo e misala na biso esalama emonana tokende mpe sango yango wana batata mpe bamama bachene mingi ya koloba ezali mais temps epesameli ngai eza moke na yango nasuki wana na kombo tata wana mpe tata molimo santo amen. Moi, oyo to représenter Bakou. Oyo représenter Bakou oyo ya solo euti epai ya papa omondi akule tata molimo mosango. Ezali elengo azopesa na bana na mosala bazokosala. Tozali na fête na biso ya le 15 novembre. Bana nde basali mosala ya bana ezomonana. Yango wana papa apesi elengo ya coupe eyaki ya solo koyekoka ata mona ndako te sange ezolakisa yango bana mosala bazosala bayeba ndenge bazosala na mosala po soki toganye te elingi oyo bake bana bazosala te lelo kaka toganye bacoupe toyei kofelicite bana na effort nyonso oyo tozosala biso banso mipesi félicitation malgré économiquement nous avons en base kokoso les bana baza komipesa topesi bana biso banso merci et félicitations bacoupe yango oyo coupe na biso oyo coupe oyo nde ezali coupe tozwaki ya ntinzani tozalaki 3e yango oyo coupe oyo
tozwaki 3e na ba $10 ya papa. Coupe oyo ya misato ezali coupe bapesi epai ya mama coordonnatrice mama Lucy Makuya na ntina ya courage na ye. Yango wana bapesi ye na bana bakopesa mongai te bakopesa papa pasteur nda kopesa mwana na ye pamba te na maboko ya papa. Wajima na mosala monene bapesi ye ya Europe. Succès na biso boye na komba tata mwana pe tata molimo santu.
Tanto Maluanayo, oyo katikati na biso ebotambula kwete nokumakupa kibisama singa kopasi mokuza mokiangani obatela paroisse oyo opesa kimia au sein de toutes les familles qui sont au sein de cette paroisse pour installer le Yokaniaso au sein de nos groupes. Opesa mapambo kwete banduku na biso esalela atanke mokolo mosuku atobikisama elwanye molili mosika ya linya ebolokani osila biso likambo yango dès les premiers jours oyo tosololaki na yo kolobaki na likinya na paroisse ya Saint-Ouen kinya wana ezali na mosusu te akoki kopesela yango ezali kaka mokopasi mokibangokianga kotala mposa ya bato ya mabe te tala mposa ya bato bazali na mposa kosalela yo kopesa yo maboko kote misala ya biseleni ekime liboso yango nde tosengi na yo mokolo ya élection 2022 okombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santu amen. Pasito
L'alimenter, c'est ça de la cuisson sur le royaume. Andremo efficace caudio e diviso. Andremo durante la corretti e baptisti messaggi al royaume. Nous avons le 2 janvier 2022. Ça fait 30 ans depuis que papa est à faire la mission du testament pour une bénie intergénérationnelle. La 4e testament, voilà. Il y a une amitié et délai. Parce que nous avons des autres pour la famille. Pour ça, la fin de la maison qui va aller. Oui, tirer la carte dans le testament. Par contre, on va le sauter. Ceux qui ont négligé pour nous donner pour bénir ça, la passe dans l'ISO et aussi la télé. Dans les recommandations du Koso et dans les thérapeutes en même temps. Et là, on a parlé pour nous tirer la carte dans le testament, des alliés, et là, on va bénir. Hypocrisie. La République va nous harmonier avec là, mais en français c'est hypocrisie. Alors lui, quelque chose aux amis hypocrites, et pour nous, ça nous passe. Les amis du Louvre-Zam. Sauf aux amis hypocrites, et pour eux, ça nous passe. Et si on prolonge plus loin, et la difficulté, et pour détruire l'hypocrisie. Les aliments nous parler, où il l'autre côté, pour mettre le baptême, et l'autre côté, mais nous tirer en un testament que nous avons innocents à Saraki le 2 janvier 1992. Encore pour moi, là, pour le moment, parce qu'il y a des polices. Alors là, pour le maladie, tout le temps, c'est des armes qui quasiment la capitale du coup. Des armes qui sont la quasiment là. D'ailleurs, vous avez apostille dans la qualité, apostille dans la qualité des arabes. Donc, dans la police, dans le pays, dans la carte dans le pays. On va la parler. Azali très fatigué. Et des dimanches, voilà ce qu'il veut vous avez. Azali très fatigué. Plus de 85 ans.
musala mubutu na moi jusqu'à ce que nous l'émissions dans d'autres na physique. Mais après le matin, il n'a pas de exemple de tombe aux arrêtés. Dimanche, à Dali Fatigué, avant qu'il ait dit Nathan à Boukoudé. Au moins, on a les bons de temps pour se faire si nous nous travaillons pour ça, mais la vie a beaucoup de cas. On y est dit à Dali Monde dans l'issue. Et dès qu'on sait qu'il a compris, ils allaient la dire, il y a deux pour nous, tout ça là qui est le bas pour la l'agneau, à ta face, à ta lycée pour la l'agneau. Engagement pour nous qui nous fait la Tanzanie. Ils ont dit un engagement qui doit être éternel. Éternel dans l'infini. Pour ça, il a demandé dans le d'autres nous a dans le physique. Et ceux qui nous avaient à mon lieu dans mon lieu, auront continué toujours de servir ce même Dieu-là. Ils ont dit un engagement à court terme. Ils allaient dans le temps pour limité. Ils allaient dire au politique à Félicito. Et c'est la mission, moto, à Salila, engagement dans les. Et la mission a décidé ce matin mais l'accent est mis sur le livre de Galates 5, verset 17 à 23. Et la défini mon calendrier à Tangibiso. Notamment quand il y a temps sans temps. Ils avaient pour ça la différence entre un chrétien charnel et un chrétien spirituel. Un chrétien charnel qui, je manque même de dire en lingala, un chrétien charnel. Aussi, si mon cas, si au sein de la Canario, il peut y avoir des où nous sommes au sein de la Canario, où il y a Canada, pour la présence physique. Ce qu'on a été dans le monde, c'est pas pour tout le monde. Ce qu'on a été dans le monde, c'est non. Il faut y aller dans le parce que tu as pris un engagement devant Dieu. Il faut devenir un chrétien spirituel. Et on voit Papa Simon qui va vous dire à ta vie pour le bateau, dans la plus naouli, moke na moto. Est-ce que Papa dit que vous avez déjà baptisé? Mais pourquoi ça se fait dans les choses dans mon livre et béni bonjour et dans la moquée? C'est parce que nous constatons que parmi nous, il y a des chrétiens qu'on appelle chrétiens charnels. À ça la différence, c'est dans notre sanité. On a des chrétiens qu'on appelle spirituels. Oyo, attendre la métamorphose. Attendre la banalité, attendre la misala,
asalaka misala oyo papa Simon Kimbangu Kiangani azali kosenga mpona kotonga Yerusalemi. Wana za chrétien spirituel. Un chrétien charnel, un qui chrétien charnel. Misala ezali problème na ye. Ata mwana alobi ayoki etali ye te. Okotala même na kaye ya cotisation baninga na ye kati ya kunu asalaka mosala te. Mais afutaka loyer ya plus de 500-600 euros po ezali ya loyer ndako na ye mpona komondir mpona kobatela nzoto na ye. Esoki basi 10 dollars ya femme ya nkama azali capable de faire ça. Un chrétien charnel. On doit participer au la meilleure carte de chrétien qui était difficile de le payer. À 1 euro seulement, 1 euro. Alors qu'au son Babapou, pour la loi qui nous a plus de 50 euros. Mais au moment où on a 20 euros à lire à part à est-ce que ça c'est un chrétien spirituel ou un chrétien charnel? C'est-à-dire, avoir qui bâtit sur mon sang, à y bâtir, n'a ni y à la qui bâtit. Donc, on continue à la papa, c'est mon grand Kiangani. Donnez-moi, vous l'avez dit, na bon dégât, il est à la ligne de la moyen. C'est-à-dire, alors là, il a dit son gambo, on a dit son affaire. Il parle pas, il y a une pour le Jésus-Christ avant Anticarisme à Isakiekoui. Alors il parle de qu'il a eu, qu'il a eu wana nde ya yo. Oyo qu'il a eu dans la yo baladi ya yo te. Est-ce que biso nyonso tozali awa koyoka bakama bizini? Est-ce que biso nyonso tozali awa tolanda kama loba papa Simon Kimbangu Kiangani azali koloba tozolanda yango? Tokoti na mobu ya sika esengeli na mokolo na moto asala examen de conscience na ntango milai. Soki ozalaki auparavant un chrétien charnel, appel ezali lancé aujourd'hui à la repentance pour devenir un chrétien spirituel. Otika misala ya nzoto otambola na misala ya molimo ozo